Bonjour, bonsoir, na batutu bazotala biso na télé 24 live. Bonne année, bino kuna na Europe na BTR ni bino da bokoti bonne année. Bonne année ngoza couleur nini biso awa 18h. Donc topesi bino ba mbote belé, ba meilleur vœux na ba famille nyonso, ba communauté congolaise mobimba partout dans le monde. Afrique, Europe, Asie, Océanie, Amérique. Donc, ba meilleur vena biso yango wana. Bon, toye kande tolobaki na télé 24 ceux qui ma solo ezali to kwa pona to solo la yango bomoni biso toye awa na li solo o ezali kolekana ba réseaux sociaux ya ndeko na biso Mike Kalambai o awuti ko répondre ndeko na biso ko tika biso donc Mike Kalambai abundi na ebembe. Donc c'est ça. Tolingi to l'exango boete pour biso peto pesa ba idée na biso bino peso boza ba idée boko toujours ko benga wana na numéro na biso ezali wana 001 416 877 0966 so boza ba idée bo bengi to ba commentaire bo tie ba sujet o bolingi na 2025 biso to ba na kosalela bino to kosalela bino. Voilà. Nazo kende mbangu kopesa ndeko na ngai Alain Kindeki. Bonsoir. Bonsoir, bonne année. On comprend nous voir déjà ya ko beba déjà pour to koti déjà donc on est to koti te bon ba faut presque ba koti hein. Europe, Afrique, Asie. Donc biso ne et la couleur nini o bandeko totala. D'accord, voilà, bonne année, merci beaucoup. Voilà. Au moni masolezo le kanaba réseaux sociaux moi to kende o musique ezati to ke mbala moko na but. Donc ndenge zali boye to vandi to lamuki to moni ndeko na biso Mike Kalambai aye ko répondre pasteur Christian Dakumuda wa utika biso personnel parce que na mikolele kaki pasteur Christian biso nosto yebi azalaki koyemba nde bomba loba musique ya mukili profane bomba ba différencier bongo profane musique wana abande koyemba ezali ko glorifier nzambe te yemuka kozwa décision na ye alobi ke atiki yango alandi makambo nzambe pe aleki na ba délivrance ti a communé de nouveau na suka nango pasteur ayaki ko banda kobela po akufi diabète bando déranger ye nzamba permettre molimo na ye azwa yango mais pasteur Christian zalaki na bomoy a témoignaki sur makambo oyo yazali kosala na kanwana ndenge nzembo oyo nyoso biso toyebi linda oyo salaka succès ke ezalaki nini ya mabe sirène. Alors a dénoncé biloko nyoso wana et na sima nango pe ki koluba na makambo oyo etali frère Mike ke azali ya nzambe te akuta atika ki na kanwana ke ya solo kana kufi tout sala donc azali nzambe te kutu musique na abande ko lingango suste parce que azaki dessus komona ke a pratikaka babiloko wana. C'est ça. Aye pe ko kufa na ye nde biso to lamuki lelo to mona ba réseaux sociaux frère Mike aye ko répondre mo wey yango batu mingi ba mitoni pourquoi a répondu qui était razaki na bon mot parce que témoignage wana ezali ya kala ils a leloté un pasteur Christian a témoigné 3 ans passés coûte pasteur Christian journaliste era tuna qui a vu soki a tchetembe aya nazali na ba preuve ndenga bande kosola na kofinde babenga inga okolo bani na makambo ezoleka. En tout cas merci maman moto malamu et puis na sujet comme biso na kokota ne asika je sais pas na lobane be mission e belinga bi ba passer la Congo ba passer congolais ba koma au monde on ba message ya nzambe ba koma mona nzamba koma on dirait que ça rane sauté donc ba koma sala oyo ba ba lingi selon bango mais ba zo bosala ke nzamba zali donc avant que tuna banana émission na zo senga na gouvernement congolais parce que ba conseil betamaki to monaki alors dossier wana ekotaki moi calme toye komona pe ndeko mwana wana esuzenga na terme mwana na bimi ka Mike Kalambai abimi abandi na ba menace mbala moko alors ndeko kosa mutamba oyo biso
la diaspora topesa kayo confiance. Mais aza mutamama Denise kasi bokanga. Voilà, première fois mais on lancer un message quand même. Donc topesa kayo confiance na musala zo sala. Tout le monde qui Denise dit ce choix. Bakangi. Donc aza ko supporter pe Fati. Donc espérons que dossier pe o ba kufa na stade ba bandeko o ba kufa la batu. Toyeba quand même comme na niveau ni po mutango ya bimi. Donc alinga tambola likolo ya loi. Donc ce constat mutama bokati la ga parti oyo parce qu'il y a oyo moko za na opposition na biso ayebi pas opposition. Donc ba mekana rolande le dossier oyo parce que za ko cracher. C'est ba mort ya Congo. Ba famille wana ba yebi même pas sort le bana na bango. Alors tout le monde. Et puis na kunda ba bana. Voilà. Donc il y a eu bima. De ce ne vanda calme soi-disant parce que ba ça na bureau ya maman chef de l'état. Tout beau côté pe na ba problème oyo parce que ba justice ils ont demandé ba kanga Denis decision ndenge dossier ya Mike Kalamba epé et kozonga. La kangi parenthèse. Pour excuser nga pour voir et déranger moi mingi pour m'aller biso za koto. Eza pasi mingi mama biso to ba bantu. Debi que ceux qui mutakufi ka ba bantu te ba tout. En général, même à ta Bible ça biso quand même tout respecter ba way quand même. Ba tout ça na minimum ya respect. Na bato ba kufa. Quand nous lobi wana so pesi nyos na introduction na yo. Vidéo wana est daté longtemps. Frère wana sale émission kaka mon côté ben monsieur est belé. Je pense que Régie sur 18 ans à rebalancer sur pango. Les aka émission mon côté. Dès qu'on a l'équipe émission belé à lobby syrien na si Kofi Olomide. Ni Kofi ni frère Mike Kalambay ba les capables des fois ba répondre voilà ko contredire. Alors ko bimama kambezo laksa ozomona bato bandeko ba yebi bato ba mela ba whisky ba yebi. Kozo bimo azoloba na rage azoloba na. Ezo laksake ezayete po azoloba azu micro na ekutu alobi a chango ayambi ango donc donc zo mona ke azapene na force mo boye akanaki epi akani yango tala agressivité ni nolongi na ye o mona ke mutamela ba whisky ndenge mususu alo rapetage alobaka ke ba onyo so melaka. Donc, quand on a répondre pour alobi on a souffle, il y a dernière énergie na ye. Alobi ndeko Newman, puis à son âme, mais n'a so répondre quand même. Puis ndeko Newman alobi na be mission nyo soto alobi, nazo loba avec certitude parce que naza na ba assurance nyo soto. Naza na ba enregistrement ezali. Nazo zele leka. Comme ça loba. Ngana ya to mona ye aleka isika mota loba. Alors mutakufi on alobi ozomona ke basale la kapena nzambe te. Alobi boye tozona na maloba na ye ke ye basakana te soko sakai na ye neti na ne tozokota olia pao. Je ne pense pas évangile. Évangile zotinda biso basala nzambe ba créer ba haine. Pour évangile yaki pona bato ya mabe wana tozong sa monte moni Jésus a zako leka il faut tous avoir modèle à Jésus azui bato nyo soso utali bato balagine batababe bataba péché bato sala azui bango azong si bango nzela ba mo fitsi pas o ya biso ba prophète na ba pasteur ba comme on soigne sande bandimi ba lukaso bandimité ba kominde ko soigne ça rempli d'orgueil. Je pense que ba balancer sur peu vidéo bato andotala botala tension ni muto azako loba tolobi bo ce qui pena est comme bouillé tout le monde qui cordon ya mata azana matanga azako kolanda matanga ndeko da kumuta ba tela biso ba aloba ki bouillé ya zalaka témoin tangu kondeko Kofi abengaki ke passer da kumuda na quartier c'est sur la bosse de l'Angeli azalaka wana tanga kamane likaki. Donc pour na Mike Kalamba azo kansaneti mutakei akena ba preuve na ye parce que oui il se murmure déjà parce que bande ko abimi balabi eza na ba plainte te ebima net ya bien na réseaux sociaux ala pinda alobi asolaka na Kofi te asolana ni te ba clip yango
et bimit alors ça clip ndeko ya bisemba lola nan ndeko ya nani ya Inos bien d'abord filmé balaksi na Kofi na nenga ye bayamba na Kofi ya lobi amona Kofi te atuni na Jésus toujours kende peut-être Jésus mususu ba Jésus belé bazali donc c'est ça toujours kende de Nazareth toujours kende oui avec Jésus est Jésus Christ de Nazareth te voilà donc toujours kende wapi na ba modèle abondeko konsa mutamba mboka na biso lobi eza laïque na wiki bolingo changer ba conseil comme chrétien to bando kende kana ba biloko boye ba pasteur boye est-ce que penza so que ezalaki to kinata tambulukoki muto mo alobi ke tambulukoka sola par exemple na tabulé to taba série na ye nego tambulukoka ko leka na titi doit na pas répondre yo mo ko pasteur yo kana te azaba pasteur siko nani nanu pepa na ye ya olimo ya nani ya ye Mike Kalamba izaka nani tipo na lekia wana ba tapage moko wa parce que aza couvert na bureau ya mama Denise Nyakero bazo couvrir ye tout le monde va faire vaseline lekiawa tout le monde mono Peniel alekiawa aya obeta na Canada wat tozana ba information nyonso mamele kana Montréal na ba fille rwandaise abima tozana ba vidéo wana ezali aya bandi wana makambo abandi to banda siko makambo onde toke na onde zokende mama évangile ngo tozana masoko tali ezaka bano ba jeune bazobima ba papa non ba jeune so ke mususu na bimeli biso pétage oke mususu ta bimeli biso Zawad mususu kota bimeli biso Eliane mususu kota bimeli ozomona donc kaka bango ba jeune wana nde bazo cha trouble l'évangile na Congo to boité ba continuer bazali na ba dérapage na bango mais ya boité mutazo lekana muna kuiti ya masanga api ba bazo ganga amen Bon, bandimia ba yo la tête na kato normalo. Oui, vas-y. Au moins le bima pasteur Kutino ba makambo ba pasteur ba tambo ilikoki wana ba pasteur beli wana lobi. Yo au moins na tango kande bon ba za enseigner bato. Eza ba enseignement ba fermissement. Bozo kende pa besoin na jour obo kendo landa ba enseignement ba fermissement tout cela. Au moins que bandimi ba discipliné. Yo sko kende kana na église a pasteur ya Mike Kalamba. Discipline no moni kuna bandini. Tala longa moto. Tala moni micro je ça sali. Je pense que déjà cause une sélection partie wana kaka. Totala. O mona et longa attitude tala nga micro bwaki. Ayami micro voilà. Est-ce que il est orgueilleux. Bon. Entre-temps, il y a zoté wana na loboko na wana so il faut les cas délivrance. Ma coach a so pose. Na loboko na wana bla o ya simbika micro na wana. Singa rouge ya china loboko wana. Est-ce que bato changoka? Ouais, zani. Bon, ya nga tuni bato ba yebi po. Na obe. Ezaka okoma ya kasomi. Non, singa rouge wana eza nini? Yepe expliquer biso. Singa rouge wana parce que tout information pena kaka na loboko azolo bana micro wana. Kaka loboko wana kaza na micro wana za sir na makamna na loboko wana. Singa rouge wana na betro le solo le temps déjà longo la biso ameko chabiso nanu to solo la mama omoni to na ba témoignage belé na monde de spiritualité wana so omoni ba oyoka na c'est que baza maison moko ba vidéo circuler Mike Kalamba ba kutena Kofi na aéroport bazo yambana donc c'est que baza ki na maison moko tango frère na biso dakumu dalobi baza ki maison moko. Alors, si on bango pour moni Kofi pe na sima comme ko tirer sur Mike Kalamba. Ba vidéo ezali ndeko la so ken pena yamba ki Kofi ba tebele ba yamba Kofi alobi kaye ba toana ba za sala nzambe te bo ndimanga ceux qui ba koti lo langa pe na okota. Abi au dernier jour vous direz que je suis prophète. Sikoyo tango bazalaki nanu bien. Kofi ala lo babon taza ba petit na ngai to solo la na ye ba solo tu papa mais ya wanganya sola na ba mais ba vidéo Kofi ba o ndeko na so Willy kaye beso na bosante vrai ayamba ki abi na Mike Kalamba to solo ma solo tout avec ce mutozo ba pasteur abi ya pasteur mais to solo ma solo tout donc o ye Kalamba nga Kofi to solo ma solo tout alors na dernière minute so moni batuana ya
maison moko baso moni so be la soutien de bacha o wana mso alo parce que c'est là ba histoire ba témoignage belé les cas ba mi se bino so baloba ni que Kofi azaka grand maître na bango na Afrique na Congo tous les musiciens baloba ngo da kumu da pa lobango que na Congo na Afrique maître na bango na société c'est Kofi Olomide. Alors so moni Kofi a comment portana na bato wana c'est que ba changer maison non baso kala soute. Alors Michael Amai orgueil a commis na ngwana ayebi maison ya commis. Oh ya commis a commis na bloc wana parce botali vidéo mutune ngazo loba. Est-ce bazana banini tende to banini ba conseiller te. Parce que au monde bazawa na malgré ba pasteur il faut bazana ba conseiller. Eza quoi président la biso ba so balimba leka baza toujours na ba conseiller. Bon, c'est non que se comporter boité est bazwa ba ku wana te. Parce que normalement ndenga leki boy akoko le kamote pour so tali kaka ndenga zaleli izo laksa ke attitude na ye wana eza mutameli. Maman toute la na biso so vidéo azako sala live na makambo etali Peniel pour répondre Peniel na soit disant bureau na ya zaki wana to mo legi mwana mo ga yaki wana papa excited mo nda zo sala talorge tanda zo bengare ye yo binga talorge azana il est OK mutabongo penza ayo kila nani e bi lobe oleka bo mo bo kanga data lelo te lobi te bo mona oleka ayo senga bino pardon oh parce que mais tangu ya lobi ba bilo ko na lobi est-ce que baye baka parce que bino bokoma kaka asengi pardon botika ye il faut bakanga ba ngondo ka lobi papa Constant Mutamba non papa Mutamba na belelio 3 fois papa Mutamba bakangi na histoire biso tozo talela yo ko ngapa makamba Congo sina na de baba na give up mama bakangi na photo sur le cas et Mutamba eto comme mona moi changement mama biso tozela papa tozo talela papa Mutamba na justice papa Mutamba na mboka obiso tozali bat basala ba délire boiti bat bayaka te abanda ko finga kutu ofingi boy baki ba porter plainte ko zo ba mande moko osakana te ndenge nini papa Mutamba na mboka na biso bat basa ko finga na boy bozo charger bango te bokota makambo te même ya ben jure c'est là biso passe comme on bazo ko finga ba mama bat bazo ko finga ba nzoto ba mama bazo les capé na ba YouTube bozo tika ba est-ce qu'il y a pas moyen na 2025 papa Mutamba botela biso makambo yo to lembi comme on ba pasteur boko ko finga na kabo il faut ko porter bango plainte nde to mona awa ba kangi ye ba kotise na kuna na nini na prison pour quand même et comment ça tout passe bolam kaka mafinga bolam ka okuna yebo bolam ka okuna salibo bo monite e bo sali ba misuso tozo mona ba kuna bozo kanga bango kuna ba komi ko samba to moni ko to mo changement mke et comment ko tamboka papa Mutamba to beleli yo penza to lembi makambo bo cha ordre pe na makambo ya ba église parce que la ba mboka msusu ba église ebota maroko mayebote. Continue parce que wana mais j'ai azo balancer so ba oh herba kendo bando sa clip ye wana na Kofi bazo yambala eza wapi ya lobi ba yebani wana siko bazo so na lito ina na eza nani Kofi atuni na Jésus est-ce que ye asa kutana na Kofi alobi amona Kofi te atika na pe amona Kofi te biloko ndenge na mutu bakangi na ba video ba photo affaire o biso nyoso tolandi yango affaire au biso nous tolandi yango je pense que ba balancer biso yango oyo ebima na toi tout le monde na basi obimana et puis batika ye mwana mwasi oyo et puis na mboka na so Congo basi baza ba victime et puis bandeko basi bakomo basekaka bango toujours bokendanga luka nini kuna usali boye nini basi baoleka mutu basali bango boye kaka basi ni bakota balabake bakotela ba contre ba bandeko la bango basi bandi ko combattre mais isala onde bandi boye abandi biso ngo bien na début année ndeko Michael Amai je nazo rassurer yo ils a fait na yango
parce que tant que maintenant livré la fin de l'année tout côté début c'est capoto banda pena makamno bien tout traité en bien on a dit bien la bande la mission na lobi maman na sengi kaka na gouvernement ministère ya justice o ezo sala ezo landela pe mamwe ba église ba biloko ya pouye pour la nini azo sala la combo ya femme ya chef de l'état pour azala kana entourage na ye ba bomé ba tuna stade ba lobire ba côtelier que c'est orgueil moi ezo continuer il faut pas sambisa bango ba kufa mais muntabo ya sa chef moi sa chef de l'état nini pour la mamamboka batabo kasi mboka ebonga parce que bazana lokuta makambo ba osala d'abord osala na mamanza ba ete ba ne pédicité au sakanate yep sala na bureau ya chef de l'état et là on y a malonga wa na orgueil na orgueil bon c'est quoi pourquoi pe na tuna non pour bato na ba kufa wana da mutambazali mais oui papa mutambazali oui ba utokota parce que yamba bango pa ya maître o ya UDPS avocat na ni et ministère intérieur nani Chabani yemta yambaki bango yambi na ye Mike Alambai ye mutu ndeko Chabani mutaloba ke makambo ba stade et sili bazola justice azola ndela makambo yo ye ya bato bakufa na stade biso yebike bazola ndela pour ba poursuivre ndeko Mike Alambai parce que sécurité mambebele belé basala ki amote. Mais ce que pourquoi batiquer le stade année bêtement so depuis mois ni ngwa maman et puis bango ba stade ezo bêtement na Congo o ba passer bazo ganga ba tonisi stade combien de bato baza converti na stade bango bêta ba ata ba doit convertir te ba c'est sur ba tike ba tika combien do ba ko ba millionnaire parce que billet te même ba $2 ba tout ça là bêta mo mamu ba ba 120,000 tickets fois $2 et ça combien $240,000 so na bosani tena ba calcul mais de bato bazaka ko senga bo frand na ba fin de l'année bo tout monde l'église mususu bazo pesa ba don na ba église et na bato na ba pauvre na bato na ba fin de l'année balia donc yenda yo répondre donc cadeau ya yo pesa sur la fin de l'année yango a répondre bitakumuda mutakufi na l'église mususu moi soso moi Thompson ba église bandeko ba contribuer l'église pour musa les athées ba ngeno lia oyo boye mutema passe pour nos cabos non orgueil famille adakumuda toza sima na bino puis cordon wana oyo azana makamna boseni commune azana yem tazo organiser bobseki ya oui alobi yi azala ki témoin azana ngo ba banga puis alobi ka banga te biso to kusala tout au côté na contact so bino bozana bodio na bozo banga ko balancer ngo bo puis biso bodio wana to ko tia ngo comme ça ya porter biso plainte na Canada neti bango baza amfort ba yebana na basi ba chef de l'état botinda abiso koto non maman eza pasi na mboka na biso Congo comme on a biloko na fin de l'année oyebi combien de bato ba souffrir na mboka na mais to ba pe les colins ba pasteur ango so totali bien de lobi na ba fin de l'année boy to année obimba bandi boy ba prédication na bango tout ça est-ce au moins ba kenda ko ça ba c'est côté ya ba malade parce que bato bazana plus de problèmes on pas ba na ba situation difficile za bato ba na hôpital hein est-ce que bazoka makanisi wana ke neti boy na ba fin de l'année to kende ko futela po ba na ba mbongo bato ba kangami na hôpital wana ba sali ba msusu da ba maternité au moins bango ba kangami kuna ba msusu ba sali ba 3 mois ba futaka ba mbongo te la maternité ba kangi bango pona ba facture et puis ba bana msusu bazana ba problème ba conditions difficiles mais pourquoi bango ba te kendaka te côté ya na ba hôpital maman ba église à Congo bazana des prédications to loba on déjà prédication moïse sociale et puis la prédication ba yela rabatu que la prospérité soit déjà prospérité donc ba tient la prospérité to tient la mariage na kati social na ba ya ba mani côté ya bino moka kuta kama obeti ne masula bambeto soka bandika ka yo moi si comment moi si na konta li bomu nene il faut moi si mais marché la te biso moi si faza li bomu plat yango mona ga mobali na moi si batambola ka te o moi si li bomu nene tika na sima moi si mobali li boso marché la te biso ngote to nda biso ne samwa
yango tina mwasi na ye ake kosala babebele babiloko ebelebele ateya biso bango moko bayeba eloko ni bayela biso ya prédication mosusu ayela biso soki ye ayelaki biso boye ba 10 000 to pesa 10 000 ba 10 000 nde pasteur Joël soki Joël manani mère maman ona o ayiki na mbwa boye maman o abengo abali mbwa iya yela biso kasi ya ba social ngwana mon frère je te dis et ya o wana papa keo matea o mutu vena vandi be la repentance exact et comme quand l'air ba ya ko booster ka ba motivation ka ba motivation na ngala la problème en famille ngo ya motiver ngai siko mutu to cha ba prière ba matea o ko changer ba mutu ana otine na nini na hôpital ya ça bon ba linka ba matea ko na hôpital batu baza en condition bato bango bazote wana ba église so ba beli ba kena hôpital kuna mutu ba sise ba mazate azate tinde ba kena ba limo wana ba yeba même pas sori ba ezala raté kala aza na hôpital to ndenge non ba kena raté ka bango na hôpital parce que bango ba commencer la nini ba manki ona wana mingi c'est-à-dire que net mono kalamba tindi ba tuna ba kena ta la Serge Gilet au Canada aina nini basatu ba convaincre ko bakendo kuna o basite basu information nayo ba beche ngwana bia ya solo moi mon kena na vacances ba para o pesa ba mais bango mo boye poso pa ba voye passer ba kena bopito to et le côté donc ba malade ba na bopito ba misu ba problème ba respiration ba nini ba cancer ba nini kuna bokei ko tala bango ko visiter bango wapi mais bref maman ndeko Mai Kalambai a touti Benanzambe nem t'a exposé. Il faut bien que tu sois merci. Tu sais Benanzambe, tu as lu comme Kamunyo sur tes bateaux, tu as voilà exposé ce mot. Na cher. Combien de fois? Maman, oleki na cher. Et puis on dit mutu na paix à ton âme et à son âme. On va dire qu'on répondre hier malgré OK, soi-disant Newman est parti. Tout le monde a été dans Newman, mais tout le monde qui bat babimi bakutana. Maman yoka na solo moko na cause la beauté na be camarade nango ebiete na zo téléphone a passé boso na. Il faut déjà si na yebisa ko camarade wana. Oui. Ou bio yebaki déjà. Na maman Julie na plateau za ko na passé pour connexion de Jésus. Donc tant confie à passer qui est d'akumuda. Donc c'est dit que bakutana ya kimi temple la raté pas la c'est que dakunda kuto ça ensemble na nzamba nani Michael maza ensemble na nzamba kuta avant yo mazana nga awa to préparer kutu nini concert na ya inter soki nini yo kosaka bango kaka ya ko so ba plan donc ba yeba déjà donc au moins rage azote wana melele yango ba Jack Daniel azote wana eza po ayebi ke copy baby pour bato wana so okoti na carré na bango copy baby to mona ki Moïse Mbia monde akalisa bana ba yibaka téléphone te iso a Moïse Mbia za vrai bana ya orchestre na ye wana ba obeta nde ba zwaka téléphone ba keyo na ngo ba misi ba photo ba o etamole Eliane wana ezaki Eliane photo tindela vidéo atindela Moïse Mbia et bima la police mtelo bangote ke bana yo ba su téléphone ba bimisi ba vidéo ba ba plibia police mutape déclaration dans la police ti le dans na YouTube mbiso mtelo bangote il soit vrai bana wana pourquoi na ni Moïse Mbia kanisa ba parce que bango ba bimisa ba photo ya ba secrétaire na ye ba femme mariée bima wana bana wana nde ba bimisa passe ba kenaki nango ba débloquer ba bimisi ba image ezalaka téléphone baby Moïse Mbia pesi bana ba ke osala la téléphone tant ba ke kuna ba ke kota na librairie na ye ndi ba mona ba bloko wana na mama secrétaire na Eliane ndi ba publia c'était ça yango moni Moïse akangisa bana na yango ba longo na bango mais mutalo ba yango te kaka boyo ne touche pas be mutabongo samedi bongo alali na ba sero ya église dimanche ba ye ayo te ya bino 30 ans bamsu ba sel 25 ans l'église on ba vouloir te yebsanga siko ben vouloir te e ba yebsa ko nzamba ko sala nzambe 2025 tout ba bambia mwa nini ko ba bamba ka ba ani non mais nzambe si ka année de ya on a le peuple congolais siko les 20 bolingi ni nzamba kiti na se azi mai kalamba ya matise likolo biso awa
na toza ana ba Amerika biso amama osali musala te mape kokwea te kokitelo na site biso kayu a omona ba kayu omonde bino bwana Congo kuno banda tongo ti butu beglise tondi aweza na ngobongo te aweza kana ba weekend di samedi dimanche ne baza na beglise na semaine wenga na uti kayu na ngana uti olemba na bana na sa na bango ya mike ba lobisi nga ba yembisi nga ba nzembo na kende église mais miye tipo ya kanisi a jeune na malin ya ko kende dimanche na semaine tenzate nzambe pa yebi ke biso tozo sa musala siko bino bokenda banda tongo ti butu baba bo sala pe bilan ezala rapé ndenge to sa musala bo ne gouvernement na biso yango ya Canada zo sala bilan place ba échouer place nini ba évoluer place nini po ba meka ko résoudre ba problème na 2025 siko ya biso pe na ba chrétien basala ba bilan te bandimi o ba ya wana banda basali 20 ans mondimi azo musala te bino bozo sa c'est que nzamba za bango chaque année zaka année de boy soka ne si baba miso oyo de paix ele mususu ya soka yango batanka bandima nga yango wana banyokola bango ka ndengo ozo comprendre et puis bozo fungola misu te biso to sambela rapé biso pe to sambela ka mais il faut pe bilan kotala comment est-ce que tu es dans le Seigneur tu as fait 25 ans ozora musate ovandika wana oyaka kaka bazo changer ka batemba année ngano oyate parce que nzamba biso nzamba miracle il faut changer mais ça na ba vie na biso hein au bandi na 19 ans okokisi une église 25 ans 30 ans ozo zela nini nzamba osala kaka bozo sa misala te bazui balalisi peuple bam balalisi peuple tindo ozo mona tala kini nde komisalité kino ane komisalité za fachi mutabebisa ngona ba salite ba poubelle tozo mona enyo na ba YouTube na ba émission ba poubelle peuple za conscienté ok église peut fêter à peuple ozomona bazo boaka ba poubelle basali bango ba nzela ozomona peuple ndenge nini oboketu ya mbaloba bazo ko boaka ba poubelle basalite na bango na kati na ba terrasse wana ba poubelle baye ba boaki na kati ya ba caniveau o basaleli bango mais bato wana bakenda ke église bakenda église balingi propriété te na kati ya mboka. Est-ce que vous avez un esprit esprit ma bête? Pourquoi bazo chasser ngote? Pourquoi bazo te abangote même baye bandenge ni ko vanda na environnement? Parce que environnement ce qui est salité ba malade ko zala ebele. Biso otoza na yo awa. Totambola mona ba koko na banzete bazo ken ko logota ba kopal balingi mboka na ba za salité te. Mais au moins baton ba église banda tongo chi butu. Et kaka si c'est église akei na butu azui cantine na ya salité ya poubelle ake boa kafuna. Elo ni sko baton ba ça. Zomon. Donc c'est ça eza ma mingi siko na tuna pe mutuna po tozo kena clôturer. Na nyonso oyo nde bango pe bat église de rêve ba kenda na makamu na bango. Ba Kofi. Kofi Olomide, Fali, Ferregola, Héritier, Bawe Ranson, Papa Chéri, Blaise Boula, Badolphe, Dominguez. Bango bazana posta Jésus te. On a répondu. Ah oui. Mais avant de répondre, on a vu ça maman que bango na komba place au lobby wana. Baji bandiminion so babesi ba mutu. Que ba jibe otang ba kombo ba tebele bele ba sala kisi. Mais tala siko yé tipo to loba avant de répondre les questions wana. À ça le stade na batini ya benk sai kuna. To mona we ransom na Bill Clinton. Bill Clinton. Alors Bill Héritier fala zala na. Héritier ayakite. Ouais. Mais we razala ki. Na Bill. Voilà. Donc pour l'accepter avec ça peut falloir me falloir donc pour l'accepter nos positions à bango que vis-à-vis nanini donc bango basale la nzambe te pour comprendre que ce que la plupart na bango bato baso déconner et ba musicien chrétien donc parce que bango ba différencier musique et musique soi-disant mondaine na musique ce qui ne bango ba chaka wana mais ce que na ba beta ka instrument moko. Si on a un témoignage de la musique, surtout que pour la succès au sein de la musique,
il faut que nous simba. Donc si vous avez déjà maison moko mama ce qu'on a comme la répondre bakina maison moko makamna bango ya mabepo basa succès na musique ba oyo ça va tona jizende so to kuta ngalo pas féticheur yo passer ngai ta musique mokili to zikisi na biso et moko yo ko beti musique mokili ngala ke musique nzambe na beti yo ya ote ngani réponse est claire. Et barondi maté Kofi alobaki yango déjà. Et un jour vous pouvez s'en raison, yango to peut Kofi raison. Yabi soki nani akoti lola et Mike Kalamba donc c'est ngapé na kota. Pour Kofi andi yi ayebi ki asala musique mabe. Pour boloba déjà que asala musique ya mokili. Bon soki ke yi Mike akoti donc yi peut faire kota pour bango mbale ba yebani. Wana siko tango Mike auto bima maison ya Kofi bakomo potana yango mona ko batira ima wana po bango bazaka soso vandi wana il faut vendre la wana mais parce que moi si na yona ex na yona Peniel a témoigné à peine voilà que a même quand na Lubumbashi tout ça là alors bien la Kofi c'est biso tobika ka mwana ope mutuna ya kisinzoka ndeze aso na ma biso congolais na bito linga na zawadi a témoigner amba ba mais ya wana na zawadi mais ibowi ki abima na zawadi siko zawadi na ba video azaki na chambre ya Mike azosani Mike alali zawadi lobaki ke asalela vaseline mais oui kachaki vaseline na sima bobo to boya ki ambiso ne swad my god siko ya na bibiso to linga ni nzambe zawadi pa kosaki nzambe akiti alobi Michael aza démon na boaki na nini wana tondimi bama nzambe d'abord azesi mais normalement fumboka na biso nde ezala justice amboka na biso ta makambo parce que ba basi wana net bazawadi Peniel tout ça là makambo baloba que ça de la violence faite à la femme normalement fallait penja ba kenon na justice tout le monde a pas ba sambisi ba preuve comme ça ba tumsusu bakobanga ko abiser bana basi parce que babiloko en États-Unis ba maman aux 20 ans mais oui 20 ans de prison maikala mona ba arkelité bana belé na Congo ba arkelina ba yekutolo ba obayeba ne bomba yeba nete ba pidi de mo pidi de yeba ba kangi il faut samba tout ça là donc ko beta pa États-Unis ça ba je to beta pa 35 ans to mona ko ba katela ba 150 ans de prison aux États-Unis baka okufeli kuna na prison parce que ça ba kamoko ya viol et puis oyo bango bazali na courage ya olobati ba zawadi na Peniel bongo ba oyo bakokaka kolobati baza bota na bango epele bongo ba o ba bota na bango bongo ba ekodi mama balobi na ekodi mi pe ba sasa bana ekodi me bano ya biso to ba bando tinda bano ba ekodi ba bon meka kotete bon meka te bana 17 ans 18 ans bana 17 ans 18 ans asute ba sasa bana wana moni bana na baza fragile baza na mutu o akoki ko bundela bango te ba misusu babanga bazonga sima po moyen lobeza te bino mo na communauté la biso mwana bongo soka ya lobi okay yo okindumba na yo moko tout ça ole bo ça tout bo soutenir bango yango moni babiloko yango c'est vandi ti omoni batu bakomi na ba problème ba santé mentale na l'église ba te belé kuna ba koya na onction te mususu eza ba santé mentale mitu eza ya kobeba ozomona bazana ba choc ebele na kati na mitema na bomma ko yebisa nani c'est ça ozomona voilà to retenir pour l'émission lelo ngai elo na bandeli susu na suka po ba bakoti nini poto komo clôturer bato bakoti ba kodlanda sikoyo na sengi na ministre de justice Constant Mutamba parce que yende biso pozu ya bata diaspora to pesa confiance mingi oyi ke to moni kazo bundela penda pa na mboka solo to sengi na bazongela dossier ya stade de martyr ma famille on a tilelo justice et salamate pona ko conclure ya mi balé mama Denise soki ponza chef de l'état mboka mwana oyo moi ça chef de l'état donc maman to benga bango ba maman présidente na Congo ezala bongo en Afrique ezala kola teke moi c'est makwa vandi na été et pas na biso ba maman baza influente na magambo wana soki penza za ni o makambo mwana commission ba mi balé kana bureau na wana to misato
ya liboso ya Peniel et comme Zawadi voilà Toyota la mission c'est ko crash na ba mort exemple ni ezobima na bureau na bino bovanda wana na Mama Denise avec respect nous s'occuper ça Mama Denise parce que bobetaka na mwana wana yango parce que soka zo abiser na batu li ba bon na bureau na yo moko wana na sikazaka vérifier pe na bureau na wana donc to sengi nanu ye na bureau na wana longai to sengi biso wa diaspora alongwa nanu pona d'abord na crédibilité na ya moi si chef de l'état parce que bazo tambola na kombo ba influence ba trafic d'influence na fatia trafic d'influence voilà yango wana net bakanga ki mono de Denis fatia linga net bakanga Denis decision je pense que yep ba légation nyoso ya salle na télévision azo sala azo ganga na nini fatia linga ngote voilà donc soki ba okanga yete donc ba longola na opemé na chef de l'état non parce que c'est trop pour na suksa na nga yango wana mwana oyo akomi ko swesa biso na mutu donc banda to yebe évangile ya na mboka na Congo na to mona biloka boete ba pero ba bandi o ba natanga ki ya papa ba nani ba pero ba banda ngabo nani papa ko tambolu koki mi boza ba to akala wana ba papa Kelani ba papa na to akala wana baza bazali mais évangile ngo na Congo komi boy bazo tala pour les problèmes bako ya on a bi passe bazo tambola na komba chef de l'état ba Moïse wana mbi wana passe ba coopérer na chef de l'état akina bureau filmer Mama Denise ba seki Mama Denise ko ya loba na ba a commencer donc be yango commencer na biso yo au cracher na mort au respecter à mort tena donc au respecter même Bible au respecter à côté donc je pense que tout l'opéna il faut moi no avanda moi no mai kana mai avanda atika na musinini asala makamususu ou bien songa de musique na ye asala biloko on sala kuna to occupé te faut ça pasteur aza oyemba na ye non na suki wana mama oh na pression malo donc c'est ça to pesi no bambote nkando lobi papa Constant mutamba talela biso makambo oyo soko vandi justice amboke vandi babuzoba oyo eza asuste atomona biloko wana te au pasteur osente mondimi bakangi yo nde bakanga pasteur ya Ghana oyo awangani zeme mondimi baye babine izitokozela bebe akobotama eleka ntina ba news awa ba chaîne à télé yo lobi ke zeme eza ya yo te ok bebe azobotama baosala Aden basala Aden pasteur ebandimi bakima babiloka bongo so comme na Congo que c'est pensa biso pour ba pasteur wana ba sente donc ba botisi bandimi koleka même ba musicien o bango bazo finga ba musicien profane wana ba botisi ba femme ebele bazali na ba bébé mais balobaka te pona nini soni yango biso to sengi justice etala makambo oyo makambo ya stade papa Constant toza aposa toyeba bandeko na biso bakufa bao bakufa kuna baza bandeko na biso ba congolais bilan ezalaki combien et puis ba famille na bango ese bafuta ba famille wana point d'interrogation ti lelo tozelaka tobosana te tozotala vraiment justice yango penso ezosala elo tokoloba yango wana mpona makambo oyo ce qui va frère Dakumuda pour la nini a témoigné qui tout ça là-bas au basa baba chrétien témoignage est muta ko pesa témoignage ezaka po asa nini abima pana kanwana même na bible ça na bato bayaka na ba livre na bango a magie ba ekotika ngo pa ba apôtre ba tumbi yango pour la nini alingi su ko faire ko appartenir na kanwana ti ezaka témoignage pour édifier bato po bato pe bazaki place wana basala nini batika balanda nzela ya nzambe témoignage babundisa yango ti mutu so aza libre ya ko témoigner makambo oyo ayi asalaki na monde wana po ba oyo pe bazaki kuna basala nini balanda nzela nzambe donc c'est ça nzamba pambola bino nyonso to pesi bino ba meilleur vœu to présente to souhaiter bino ba meilleur vœu 2025 donc des bonnes choses dans ma famille na bino nyonso. Vous avez au Koluba? Non, merci, bonne année. Voilà, bonne année.